Ma mission TV, le miroir du monde. Oui, que ceux qui na échec nous se peut ça remonter maïle le lengue kane a commis bon ça pour la échéance électorale prochaine. C'est vraiment très dur parce que tu connais ma pour n'ambil mo boyebi tout ça là que tu crois que ça là mais destin ça limité to bimité mais ça te que pour la parce que dans to profiter tout dans la bon moyen to côté les ma pote tout ça la nyonso pote na ba échéance électorale prochaine tous à la représenter dans toutes les institutions. lelo ye moka sepelaki kwa solola na bana na ai ba kopesa ba grande ligne comment tori ko tambola pendant période oyo pona ko sala pied to longa ba objectif na biso to fixaki pour que parti qu'il est toujours les bosso biso to sangana mokonzi na biso pona ko arrêter ba stratégie lo lenge kan to ko mbongama na ba élection oyo zoya na mbala oyo zoya na échéance électorale prochaine et ba élection municipale. T'as portable ça faut nous dire. Histoire c'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est ta vacances. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo l'équipe. Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, allez le oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres petit sas. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh soku namsi ba bandu yoka moko likamna ye. Bizana bazasi msusu bazaba cause ya ba matanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorule JPX mbala mako. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX c'est ça kaka moko. Boyo badongola misa busakewa butiba désordre bukei busali makababila ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Alors la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde, votre chaîne d'information, d'actualité en temps réel, Bibi Kapinga. Votre servante aujourd'hui, encore une fois pour vous, présenter cette émission Kinshasa Analyse, actuellement appelée Tolo Belamboka. Tolo Belamboka, avec cette émission, Nemikolo Nyansobokobanda ko retrouver Kati. Tout de suite, je vais vous laisser le temps de suivre Phonus au Tokendaki Kota la Bango pendant un moment. Et bazaki penza kosa l'évaluation il y a Phonus au président yango ezaka ndeko lengankoy abengisaki bana ya membre to pe ba membre ya parti politique na bango Phonus mobimba bayaki kokuta na bongo ba solola ki penza makambe belé o etali bongo ko bongisa Phonus parce que Phonus azwaki mwa mokila on doit se le dire azwaki mwa mokila na ba élection o euti koleka ndenge nini bakoki kosala pote na 2023 ba meka penza kozwa réussite totale ba technique to pe ba stratégie nini bakoki commenter pona kozwa vraiment mukila lisusu te na 2023 tozalaki na bango wana to mekaki kolobisa pe quelques membres ya parti ba partisan to pe ba partisante bazalaki wana ba mekaki koloba pe ko témoigner nini oyo
président Olenga Nkoy azali penza kosalela bango ndenge nini apesaki bango pe ba orientation ya malamu penza yango ndengaki natika bino pendant quelques minutes bolanda ndenge nini réunion ya monene o ezalaki bongo organisée par lui-même le président Olenga Nkoy et on va revenir tout juste après. À tout de suite. Ma mission TV, le miroir du monde. Na mokolo lelo tokutana na mokonzi na biso son excellence président Olenga Nkoy azali président national ya FONUS asangisaki ba cadre ya parti na ye na stratégie ya redynamiser l'activité ya parti na biso, c'est-à-dire ngongeleki mwa mingi tokutanaki na yete tarati na nini abengaki ba oya ye po tokutana tokokana koluka ba stratégie nini tokobungisa lingomba na biso po tekende liboso. Mwana mboka lo tosali évaluation ya parti na biso nano na kobanda na maponami oyo teki koleka oyebi ke soki na échec nyonso epesaka moto mayele lolenge kani akomi bongisa po na échéance électorale prochaine biso tosangana mokonzi na biso mpona koarrete ba stratégie lolenge kani tokomobongama na ba élection oyo ezoya na mbala oyo ezoya na échéance électorale prochaine eti ba élection municipale ndenge nini tokozala aligné na kati ya lisanga na biso ndenge nini tokosala po te biso pe tolonga tokokana kozwa bisika oyo tozwaki te na élection otaki koleka ngolese ko espérer mpona nini puisque FONUS ezali partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. FONUS ezali représenter bisika nyonso et que biso ba cadre lelo nde totelemi boyi tokotelema po te tosala nyonso po te na ba échéance électorale prochaine tous à la représenter dans toutes les institutions. Mwana mboka kikoloba to comme to kikoloba te parce que eza makambo eza interne pour na biso ezali arrangement pour être musala ekende liboso donc yango tozaki elongo na mkonzi mboka ezali kwa biso to bana yaza papa akoka ko orienter biso ko yebisa mwana moko na moko lolenge kani oyo il faut a sala musala. Après ma solo na bino satisfaction ezali quand même. Oui, eza makasi d'abord un père bano bazo échanger na papa na bango ezala même na kati ndako. Papa il faut ba évolution ya mwana moko lolenge kanya za ko s'adapter na classe lolenge kanya zali za lokolo linga ko ipena bana na ye eza biso ba cadre na ye toza ko échanger ko yeba lolenge kani tokotambu sa parti lolenge kani photos za na kati ya parti lolenge kani photo mi pesa pour que parti kende liboso. Satisfaction eza makasi po ete apesi biso ba grande ligne lolenge kani tokotikosa komanda kosalela musala donc ngana sipele makasi d'abord na kolakisa biso lolenge nini politique ezaka komanda ngo soki pende nini te bomoni apesi biso moi historique buki ya ndenge ya banda ti mukolo lelo donc biso pe photos za lokwaye mwana mboka c'est vraiment très dire pas kopola parce que tukendaki mapona mbino mo boyebi to sala ki otokoyi ko sala mais destin salimi ke to bimité mais za teke ko polate parce que dans to kufite to za na bomoyi donc bitumbeza no liboso to continuer ko bunda pe to kolonga yango to tuni motuna est-ce que to koki ko espérer que na mapona mi oyo eko ya liboso pe par rapport ya lolenge bo changer stratégie ya ko sala na kati ya FONUS on peut espérer il y a résultat lisusu ya malamu ke bo katana de susté. Justement, en tout cas, résultat aux ala malamu mingi koleka. Parce que comme yo mo ko bango tout à l'heure, stratégie za makasi, la base touro so to continuer au mona yo moko ba relever la FONUS liboso tozo kende ya kosaranate. Liloba ya suka mwana mboka. Loba suka ezete na pesi d'abord président national qui a la personne de Olenga Nkoy, mon président na pesi Mbote Belé. Pe merci na ndenge a réunisaki biso mokolo lelo. Et puis na pesi ba collègue na ngagnon so tozaki na bango na réunion mokolo lelo également bino pe ba journaliste pour na temps au permettre to tele maliboso na bino pour te to lo balikambo. Merci mwana mboka. Merci beaucoup. Bon na lo batezali bo mesano na ndako papa azalaka na bana pona kopesa bango ba directrice ba ligne commande ba kotambola. Donc na yango pe papa monaki yango mikoleleki mo ebele oyo asangisaki bana te. Mais azalaki na bato atikaki basolaka na bana lelo ye moka sepelaki po asolola na bana na ye ayeba kopesa bo ba grande ligne comment tokoki kotambola pendant période oyo mpona kosala mpe tolonga ba objectif na biso tofixaki po ke parti kele toujours liboso. Bokutani ya papa na bana ndenge outi kolobela yango lelo tokoki koloba ke bana bazali vraiment satisfait na masolo oyo nyonso papa solisi bana. Très satisfait. Liloba ya suka.
liloba ya suka eza te nakopesa merci d'abord na papa na biso et asepelaki kosangisa biso nyonso tozali ka bamama te mpe na bapapa parce que ye asangisaki biso na bapapa na bamama parce que ayebi ke bamama nde baportaka bana donc ntango azalaki na biso wana bamama ayebi ke biso tokozala bato tokozala pembe na bapapa mpona koencadre donc tosololi malamu tozalaki na esengo makasi plus que même satisfaire donc na banza te biso tozali lokola lobaka le président Mobutu éduquer une femme éduquer toute une nation yango pe politique au président azali mingi kosalela abi côté ba mama ba papa bazalaka toujours là parce que maman le temps basalaka biso tosolaka lisoloka na nzambe biso kam toyebaki donc yango asalaki mingi kosola na biso ba mama parce que soka solo na biso eza lokola sola directement na nzambe pour to communiquer yango ba papa donc kezala malamu mingi. Merci mon amboka ezalaki esengo na biso kosolola na yo mokolo ya lelo. Merci beaucoup. Merci. Okay. Vous avez donc là suivi la grande réunion des FONUS avec le président Olenga Nkoy na ba partisan nyonso o bazalaki wana biso ma mission TV ndenge tolobaka tozali liso na bino esika information ezali lito inabino pona nini te makolo na bino ko kita en temps réel nde tokitaki kuna na FONUS pona kozela bino o ezalaki rencontre topé grande réunion de stratégie ya FONUS. Vous avez suivi, merci pena bandeko nyonso o bazali ko sala biso par ya makambo na bango nyonso topé ba activité na bango nyonso bazali ko bengisa biso ma mission TV parce que ba constater nous avec nous c'est l'information en temps réel ndenge to bisara bino. Merci de nous avoir suivis, merci à Moïse derrière la caméra, merci na ba abonné na biso pena ba non abonné pour bozala rawana pour na kolanda biso lisu likolo ya lisu pour na kozwa information en mboka. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités. Merci. Ah merci CPX ici c'est la station CPX c'est ma femme Louis ah Isaneyo Mengaït ah oh yo l'équipe on a l'équipe où il y a pas ce moment ah ma chère ah biso tomesa na kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desert mais ma chère oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi bazali na sa mabele oyo soki olamusi bango banda oyoka moko likambo na ye bizali na baagence mosusu bazala bacause ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.